Bote bandeko Afrosuki, c'est bien moi, Miss Afrosuki, Galin. Isali mikolo ebele nasali video te. Naza tellement ba video ebele ya kotia na YouTube na page Facebook nanga. Nazalaki vraiment occupé na makambo nanga ya classe, mais voilà nazongi naza nouvelle asika bozomona bino moko naza na style ya sika. Locks nasali dreadlocks. Raison pour laquelle nasali yango eza parce que nazaki na posa changement bino boyebi chaque année nazala na posa nasali eloko moko ya sika. Donc année passée nakataki suki nanga, année oyo ntango ekoli nalobi nasala locks. En locks oyo je pense que nakovanda nango pour du bon. Nakoki ko changer la vie nanga après quelques années. Mais naningi nakolisa suki nanga na ndenge ya locks. Alors hier na tintaki yango natiaki yango couleur ya brun doré. Donc eza mpenza couleur ya makasi te. Ezokende na peau nanga nalingai te ke parce que oza troisième fois nanga na tinte suki nanga. Première fois ezalaki couleur oyo, deuxième fois ezalaki couleur ya blonde. Ouais, ezalaki blonde penza couleur ya makasi, moi jaune blonde ya jaune boye. Nakotia photo yango quelque part pour vous mona. Ouais, et tour oyo nalingaki natia couleur moko oyo ezokende na teint nanga, ezala couleur ya makasi te. Après quelques semaines peut-être nakoki kotinte yango, kotinte basonge tango locks ekobanda koforme penza bien parce que bozomona nasali yango mais ezoforme moke bakote mosusu kutu ezofungwama mais ekobanda kokangama yango moko ntango ebanda kokangama bien wana nde nakotinte yango bien oyo eza juste pour kaka na changer moi look quoi. Voilà parce que ezalaki première fois nanga na tinte soki nga moko nakendaka toujours na salon batinte nga après namona mituni pourquoi pas nga moko na meka natala soki ozala nde nini. Suki nanga eza penza sec makasi te, eza bien. Donc je suis sûre que nasalaki yango bien. Couleur ebimi ndenge kaka balobaki na carton ekobima. Mais na remarqué que ba partie mosusu lokola na nsima ba côté mosusu etinte penza bien te. C'est parce que natikaki yango mpona longtemps te parce que nabandaki kobanga ebima orange. Nalingaki comme orange te ezala kaka brun. Voilà. Na filmaki pe bomona exactement ndenge nini nasalaki teinture yango na ebandeli ntina suka. Nakotia video na suka, donc soki boza na posa kotala bocontinue video oyo bokomona exactement ndenge natintaki suki na nga moko. Alors bon nalingi kaka nasenga bino service moko boyebisanga soki bomoni yango ndenge nini locks, bomoni décision nanga ndenge nini. Bato mosusu déjà batuninga yo oza Afrosuki et puis cheveux na eza afro te. Pona korépondre bato wana oyo batuninga déjà sur Instagram eza juste cheveux nanga eza toujours afro parce que sans afro okoki kosala locks ya boye te, okosala locks ya boye te sans que ozala na afro. Soki oza suki défrisé pona kosala lock ezala un peu difficile. Alors afro ça veut dire cheveux africains, donc cheveux nanga ekolaka boye naturellement et puis eza juste nasalika lokola ba twist koroula yango kaka simplement po ekoma locks. Après yango moko ekobanda koforme yango moke. Voilà, donc naza toujours Miss Afrosuki et nako continue toujours kosala basuki ya batu oyo baza na ba texture différent, longueur ya suki différent mpona bino nyonso boyeba comment ndenge ya kotraite suki soki eza mikuse to eza milai to soki eza na locks. Soki yo mpe olingi obanda locks boza na congolaise moko boye sur YouTube azosala bavideo ya kolakisa ndenge nini locks na ye ezo évolue quoi. Donc
Ouais, donc t'as commencé la vidéo peut-être une fois par mois juste pour nous relaxer. Bino, ceux qui sont collés, nini, ceux qui n'ont remarqué, nini, ceux qui n'ont pas les sous-sautés, n'y a pas na commande chango, na blog nanga, na page Facebook, na Instagram, et na YouTube. Voilà. Alors, dans le banning il est société, non, tu as vu botter la vidéo, nini na tenta qui se qui nanga. Na zappé na vidéo, nini na banda qui kosa la locks, ils a vraiment vidéo à clarté, et puis ils a ngam côté ngam na zo sala ngam na mutu mususu. Donc, na kota dana nous ce qui est bien, ce qui est clair, na ko kipe ko chango. Na YouTube. Mais si vous avez une question par rapport à Balox, vous pouvez organiser une vidéo pour la bande qui Balox. Merci. Vous pouvez que ça abonner à la page YouTube nanga, ko kende na Facebook, ko aimer, ko la nanga na Instagram partout, na médias sociaux. Merci.